bana poto partout botota la biso na tindika toyebite touti mosika tomoni milinga likolo toyebite qu'est-ce qui se passe na Kinshasa makambo ezaka te bozomona de loin déjà milinga tokoma sur place toyeba qu'est-ce qui se passe incendie eza nini toyebi nanu te mais momoni déjà filmé milinga likolo toza pembeni ya Mariano certainement pétrole essence ezangaka te kotoyo bato basalaka mingi bavente pétrole na essence eutaka bamwana bangola nayebi te qu'est-ce qui s'est passé tokoma sur les lieux pour comprendre oyo ezali tindika papika mwasi paparazzi aza partout donc toza toujours na esprit ya kolakisaka bino makambo elekaka na mboka oyo makambo nini esalamaka na Kinshasa toza vraiment en direct depuis Kinshasa ozomona masolo esalama lelo awa na Kinshasa auti konome Badibanga et Badibanga auti kokende auti konome Bruno comme premier ministre tokompte na Kinshasa makambo ebandi toyebi te botala Kinshasa bato batondi déjà toyebi te makambo ezosala déjà awa na oyo epeli awa toyebi te ezali moto euti wapi makambo euti wapi toyebi te totala kaka bino moko ensemble biso na bino po vivre makambo eza koleka awa na Kinshasa botala moto yango oyo toyebi te euti wapi makambo oyo voilà tokomi sur les lieux bomoni moto makasi ezali kopela awa opesa bino baelema tout de suite awa na kati ya Kinshasa ezali station voilà botala masolo toyoka kati ya Kinshasa bapelaka nde boye kwa tindika télévision voilà changer esprit ba okima ozo benga bango na ndenga malamu bakoni dépôt et police maman émotionné tout ça comprendre donc dépôt à loufu essence donc baki car ça c'est quand il pose na ezo mayu so to comprendre tout ka moto malamo c'est flammé donc musique moto pene donc panzi na parler na bina minute ça baki donc bazo essence na dépôt les ezalaka si to comprendre te moto passe outil
te ezwi bandako ezikisi bandako bato tuna veni talaka veni problème ezali fo carburant problème ya carburant fo baluka place moko ezala netre bo o carburant booteka na bandako eza bote mais esandi bazobenga bango bayo babaza na aéroport ese camion oyo moko ekosupporte ma moto bakufi na bandako kuna boye nde badaye na bandako papa nauti Kasavu nauti na Fox quand la moni na moto ebima boye yango na ye kosala intervention bato babaka bapotopoto potopoto te fe na zelo kaka fo baka zelo yo moi zelo neti obaki boye avansango ti likolo zelo awa esili ebele na bandako bakufi ebele bato carburant botiango na kati ya lupango eza normalité bato bazaki ndoki bandakala mutuka ma eye etemela ma eza nango te tina bango nini tina bango baboyi bato mabele awa bango bapesa biso mabele tobwaka na moto me baboyi babi oyo totika moto epela bango na kati ya lopango oyo tous les zelo baboyi babika totika moto epela nango estalita bande ye bada erni babengaki bango tala elo de chez essence chemise ana oluka moyo
Voilà, bonsoir la bino moko donc nous en direct awa depuis Ngilingili. Ngilingili. Alors nini vraiment les cas précisément les cas. Bon donc on prend un thé, quand on a uti kasavu na uti musika kuna ndumulika moto musika ezopela. Kuna ku avenir la lita zo banalia. Ela ni moto yo se trouve-ti. To ibele le salamité. Bon, dépôt ya pétrole et on dépeli moto. Ah bah dépôt hein. Ah bah pétrole dépeli moto. C'est bon, merci. Lobby, ça y moutuma zagi a amené la chimote. Pourquoi nous avons été à la pétrole, à pétrole tinacé. Nous avons la chimote, à boire bien à boire qu'on a assez, et si tu as un homme, monte-peli. À ça, nous avons un mouton à côté, à un moment, nous avons un cachuana. Côté à la pétrole, parce que là, illégal ou bien. Côté à la pétrole, ça m'a bé. Ça m'a bé, ma casse pas dans Mickey Bali. Dans le sirop, tu bimisi bana, tabin so, longo bana kasavu farache, na sosa. Tu as bimisi abatua. Tu bimisi bana ba awa, tu bimisi la biloko. Bah, donc, profitez jusque là. Bah, tu vas profiter de ça quand mouké. Mais Sandio est en retard. Tu vas te faire un biso. Mais bah, on va remonter Sandio comme on est en retard. Ya ma bé. À cause na yo mo. Qui biso ba congolais, biso qui biso ba jeunité, moto linga yo kufate. Et Sandé 14e moto bandi depuis 12e. Moto maintenant les profiter moto ya moi là ça non. Moto là profiter. Qui tu mouké papa. Ah OK, c'est bon. Ouais, bonsoir la vidéo on a kata franc donc na franc pena ya masolo moto on a donc na se moto pandi moto bonsoir na dans tokawa et musala za rande boye sapato baby salité poto mais to sala ka boulot on a bino donc bino bana poto linga biso diaspora mobimba bon ta la papi ka moi sié yo quoi donc to la terrain jusqu'à pour na kolakisa bino quand même masolo ndenge tambolaka o fuidi ko furi ko torokeri ton vie donc bana poto bana Londres bon ta la biso partout dans le monde bozo mona masolo Kinshasa ndenge masolo tambolaka quoi bozo mona bozo meka ko moto calme ezala awa na Kinshasa na commune ya Ngiringiri quoi o la commune pena ya ba mutunanga donc na tilo kolé mwana ya ba koto mwana ya ngoto ndenge ezalaka toza kokoba se kokoba donc bozo mona masolo ndenge ezalaka oyo papi ka mwasi ya bino à suivre. Voilà, bonsoir na sibalanga moto donc on a musala risque fort to sala jusque pour la bino liboso na moto na sima moto quoi donc to sala musala popo sepela katala ba risque ya boye quoi bana ya Kinshasa bana ya Londres bana Belgique bon tala ka moi ça sala musala donc moto na se moto likolo moto na sima quoi voilà. Mire quoi? Papa. Petit nanga yi longo ba le ko ka mani ni ko. Yo ba ka ba yo. Wa mutu ko ba mutu ke sawa mutu ba. Ake sana yeye na vérité kama na papa. Kalamu.
Maesili, toi ici, par contre, qui t'a dans Kalamu, dans 7 ans, maï rapide, au camion, on a noté des filets que ça maï. Soyez va réussir, tu rebêtes à Bango. Soyez va réussir, tu rebêtes à Bango. Millinga, au côté, tu m'as camion, tu bêtes à Bango. Comme il y a qui peut réussir, ça va réussir, tu rebêtes à Bango. Dala, toi même avant Kalamu, tu rebêtes à Bango. Toi qui l'avais Kalamu, tu Biso aina yombo bandaka mozika pardon les 10 au magabo les 10 au mabodo ayebela ka déjà bisa ayebela Sabira topo na bango wana kwa bisa ka bango besani na bango ba kamina na bango ba yotela ba ba ya ka ba mai na chimoto mai ba ka ba tu ba eka ngami la kutu ba ba sala ba le chancha to ndako bo mo to ba tali felo Monte essence au moment on a maï, au moment on a gaz. T'as la besoin de mettre tout avec ça, il y a un maï. Sorti. Kaka.
ba dépôt yango dépôt oyo biloko kotika lelo kaka kokota kaka kokota fallait bapemisa wana bapemisi te to déchargement wana tu euti bakota ya bayombe wana kaka euti bakota bayombe koyaka koyamba moko bakita kokita yango tomoni kaka flamba moko ese flamme biso toteka na kwe totala boye kotola bandako biloko mosika mutuka eza na kati mpe ziki na mutuka eziki pétrole mpe epelaka moto parceke toyeba te finalement nde toperde biloko boye na nazoti On a tout fait pour notre plaisir, avec beaucoup de risques. Nous allons se faire on a bien binacé, banini, mais ça n'a pas bouillé. On a commis quand même, vidéo 45, moi ici, mais ça n'a pas 2 litres, 3 litres, mais on a choisi. On a ce qu'on a parlé, à moi de aussi la tête, mais je crois déjà ça va déjà quand même. Donc d'abord on est quand même. On est à Kinshasa, nous avons musique à la Mboka. Nous allons voir ma solo. Voilà, pour clôturer ce qu'on moment à biso ya triste, un moment très triste de le regard toujours qui a ma solo pour la Sabino comment maintenant s'est déroulé la Kinshasa, incident, insécurité, beaucoup de choses. Mais tous avec beaucoup de sacrifices pour besoin éléments voilà, comment ça c'est ici ma solo. Mais puis on a aussi la lutte pour ma solo. C'est pas normal, c'est pas normal ça, c'est pas normal. Voilà. Ah, tu vas dans Ngiringiri. On a vu ça, ba carburant, ba Mwanda, Angola, ba côté Rakotoyo. Pour éviter beaucoup mais c'est la commune Ngiringiri. Comment il peut autoriser des choses pareilles que carburant était comme na balabala. Alors, botala ba dégâts. Et qui paiera tout ça? À suivre. Comme moi si, à qui on peut manquer. Tu entends sur le passement élément, mais à suivre. Mama ko ba melo kama singa na mbala Mama ya wana mbono mama.
une fois. Voilà, c'est ici ma solo. Comment ça qu'est naïe? Mais tu déplorais le parmi les pays où on a raté les RDC. Tu as un fleuve, tu as un calam, tu as un belé alias, affluent et quoi il y a un fleuve. Et là il est belé. Mais comment à chaque fois c'est incendie Salami, parmi tout le monde incendie ou anti-incendie à hôtel de ville, il y a un maïté. C'est déplorable. Je manque même des mots. Incident Salami, Bandako Baby, Babylok Ziki. Heureusement, je crois qu'il n'y a pas eu de morts. Tu as profité. Mais beaucoup de dégâts. Voilà. Mais bon, en réalité, évidemment, c'est stylé. On n'a pas la clôture. La Kenanga.